Merci mingi Mama Rosalie pour na kopesa ngai maloba. Nako tarde kutute mbala moko nazali kopesa message na ba congolais nyonso ya diaspora pe ba congolais nyonso tu o bazali na Congo Kinshasa. Nazali koyebisa nazali kopesa message oyo na bandina na ba diaspora congolaise. Bandeko oyo toyaki koluka vi na poto. Tango toyaki awa toyaki te po ete tozala ba combattant. Toyaki te po ete lelo to banda ko kanela ba musicien congolais to banda koloba n'importe quoi pona bango. Bandeko ba congolais nazali koyebisa bino. Boyebaka yango ete Bokechu oyo bobengaka soki Bokechu premier biso to bengaka Bokechu dernier. Bokechu basili koyokana na groupe ya batu o soit disant ba colonel o bazalaki ba colonel ya ba miyibi na tanga Mobutu. Basili kosala likopa o déjà ba information to sili kozwa na source. Balobi nini ke samedi oyo wera sona kobeta bakoya na baminduki na bango bamisusu bakememe mosika pona koloba ete bako abatre wera son bakobeta e masasi yango na tozali koyebisa Bokechu liseki na yo ebandi komata nzete na yo na batu na yo bobandi komata liseki nzete ozalaki awa na kati ya Belgique kuna na Belgique olobi ete non na kati ya Belgique awa musicien moko ayate batikeli yo terrain osali pe eloko te terrain nyonso tu mpiaka mokolo nyonso tu mpiaka oza kobeta kaka bakiti ya pamba mutu moko aza kokota concert na yo te okoki eloko te. Alors Bokechu premier oli osukisa kaka na ndenge bamakambu na yo ozalaki na yango ya kolobaloba bomemi makambo musika mpona koyokana na groupe na yo ya babandi soi-disant ba ex-phase oyo bakome bamipesa kombo ba colonel boza koloba ete samedi bokoya na baminduki na bino soki wera son bomoni ye boko abatre ye mais bino bokomi kosakana Bokechu yo depuis quand olingo zwa Belgique wana ekomi terre na yo privé yebisa biso Bokechu depuis quand yo okomi kofungola pe mbanga yo Bokechu na kati ya poto lelo za koloba ete bo abatre wera son. Est-ce que wera son ndem ta betaka ba miziki kuna na Congo? Est-ce que wera son ndem ta sala politique kuna na Congo? Est-ce que wera son ndem ta lia aboma Congo? Est-ce que wera son ndem ta boma Congo pendant 32 ans? Vraiment to bandi ko kamwa. Wa ezali sou makambo politique te ko makambo mususu. Pourquoi bokoyoka na ite bolo bete bokoyena ba minduki po ete bo abattre wera son? Tozali koyebisa bino boyebaka yango Bokechu dernier komi kosate soki yo kanisi ete yo oko abattre wera son eke mutu ya wera son ekiti na se Bokechu soki osali eloko wana yebaka yango mitumola pe lita na yo libela pote Bokechu tozali koyebisa yango tozali koyebisa ya solo pote soki bino bosali eloko ya bongo na wera son Bokechu komi kosate mutu ya ko protéger na kati ya Bruxelles akozala te oko kamwa na moi bikok na yo si kovandaka na Belgique tokoya kopie yango pe tokosala yo bamakambo nanu omona te Bokechu malikolo baka ete yo ozali velo soko tuti mutu akomona neti trem de tuti ye Bokechu bokomi kokende musika comment expliquer bokende koloba ete bo abattre wera son asali nini wera son azali wana azali kosala musala na ye o nzambe apesa ye bomoni ndenge bokomi kokende na makambo musika bo abattre wera son. Alors nazali biso radio Zumel 1000 tozali ko lancer message oyo ezale pa ya ba fanatique ya wera son ezale pa ya ba undeko ya wera son nyonso tu bavandi na poto boyebaka yango ete tozali koyebisa bino plan oyo Bokechu premier basali na ba to oyo bamibengaka ba colonel awa na poto bayokani ete bamisusu balobi ete bakobongisa ba revolver susi na bango balobi ete bakoabattre wera son samedi yango tozali koyebisa yo moto ozali fanatique ya wera son yo moto ozali ndeko ya wera son samedi bino nyonso tu bozala na kati ya Belgique
po ete makambo tozali koloba ezali liseki te tozwi nouvelle na kati ya source moto akomeli biso alobi ete basi baprépare balobi ete il faut babeta Werason Masasi s'il s'agit babuka ye makolo il faut babuka ye makolo yango na tolobi ete bakongolais bozala mobiliser po ete makambo oyo ekomi na niveau mosusu yango tozali koyebisa bana ya Tchangu kuna na Congo Kinshasa bana ya Kitambo bana ya Bandal bana ya Barumbu bana ya partout kuna na Congo Kinshasa to sengi na bino ete bolanda message oyo tozali kopesa awa na poto makambo ezali kotambola lisusu malamu te Bokechu premier bino boyebaki Bokechu na lingomba ya batu oyo soit disant ba ex-phase bayokani ete bakozala na baminduki samedi po ete balobi ete bakoabattre Werason yango ete totindeli bino message oyo déjà bien avant Werason akobeta le 5 samedi na Bruxelles mais bato mosusu oyo déjà basi babongisi ba arme po ete balobi ete bakoabattre Werason yango tozali koyebisa bozoli kambo lisa ekite bandeko peuple congolais motelema po ete makambo yo eza sous makambo ya politique te ekomi makambo susu alors nani azwi le devant na kati na makambo Bokechu premier donc Bokechu premier na lisanga ya babandi oyo basoi disant ba ex-phase na poto balobi ete bakoya na baminduki po baabattre Werason yango tozali koyebisa na bafanatiki nyonso ya Werason ezala baoyo nyonso bakosala sécurité na ye mobilisation ezala po ete totala nanu moto oyo aza komibenga soi-disant colonel totala ndenge akoabattre Werason po ete trop c'est trop makambo oyo bakomi kolekisa ekomi liseki mais Bokechu premier eloko toyebisi yo te zwa baresponsabilité na yo oyo ozwi ntina suka Werason azwa problème te Bokechu soki Werason azwi problème samedi Bokechu mitumola libulu na yo ya lilita o makambo tozali koyebisa yo ezali liseki te ezala lobi ete okokende kobomba ne pas le terminateur Ngwanda mokolo wana Ngwanda komona ete bato bakokota epa na ye soki asakani mpe ye moko bakuto koleka ye po ete bokomi kolekisa trop c'est trop bokoboma Werason na makambo nini bokobeta ye masasi na makambo nini bomoni buzoba na bino place ekomi komata nzete vraiment oyo tozoyeba te komi kindoki mais Bokechu premier toyebisi yo boye zwa baresponsabilité na oyo ozwi ntina suka alors totie yo nde responsable conseil ya Werason ndenge Werason akoya wana soki Werason azwi likambo ba Bokechu premier yebaka yango yo nde mutu ya liboso oyo bakongolais bakokanga na maboko s'il s'agit balia yo bakolia s'il s'agit bakata yo misuni ndambu bakokata parce que le kolo ozwi les devant na soi-disant bacolonel ya ex-phase oyo bakuluno ya poto bazali koloba ete bakoabattre Werason samedi alors totie bakongolais nyonso tu na défi samedi tokotala bobeta ye masasi boboma ye ebongo tokotala esika nini bino bokolekela parce que liseki na bino bandi komata nzete trop c'est trop maman Rosalie nazongiseli yo maloba vraiment trop c'est trop papa Roger ndenge outi koloba ngai nazali kotombola mongongo mpona koyebisa na bakongolais nyonso to bazali na République démocratique du Congo bana ya Tchangu bana ya Lemba bana ya Matete bana ya Bandal bana ya Kitambo partout ezala wapi boyebaka yango ete Bokechu oyo bino boyebaki na kombo ya Bokechu premier asili kozwa le devant na makambo ya samedi oyo ya Werason pe asili koyokana na ba soi-disant ba ex-colonel ya ntango Mobutu na banini bayokani ete bakoye na baminduki mpo balobi ete bakosilana na Werason mokolo ya samedi bakoabattre ye yango na topesi message oyo bandeko bozwa yango liseki te makambo tozali koloba tozwi yango na kati ya source oyo ezali radio Bukalo Kuta te ezali radio Zoumel 1000 alors Bokechu premier soki Bokechu dernier mpo na biso zwa baresponsabilité na yo mpo na suka tina suka lokola bolingi bosomba motu ya Werason tozali koyebisa yo Bokechu na banzi bakomedi na yo salaka na poto awa bamakambo na yo salaka na poto na ba mobutiste oyo bakangama wa bakoma bamanyolo na banzi
Liseki mbala oyo en tout cas Liseki na yo bokechu na batu na yo bo matisi yango nzete na ndenge ya mabe me mbala oyo na banzi ete kosukela bino mabe vraiment bokende koboma Werason asali bino nini est-ce que Werason nde mutu azali mokambi ya Congo Werason nde mutu apesaka mitindo na politiki ya Congo Werason ayembelaka Mobutu te na ntango ya deuxième république Werason ayembelaka meme bana ya Mobutu te nani yango ayebi yango te. Alors lokola bolobi bokoya na baminduki mpo bo abattre les rois de la forêt en tout cas likambo oyo ndenge ezali boye tokotika yango te to emati nzete mpe tozali koyebisa deja bandeko na Kinshasa bana ya Ntsangu bana ya Bandal bana ya Kitambo bana ya Barumbu bana ya Masina bana ya Matete boyebaka yango ete soki boyoki samedi likambo moko eleki epai ya roi de la forêt responsable numéro 1 Bokechu oyo boyebaki Bokechu premier oyo akomi neti kolakisa ete ye nde asimi Belgique na amemi Belgique na mapeka na ye. Alors tozali koyebisa Bokechu mokili sikoyo tobranche misu na biso nyonso esika na yo soko osali erreur epai ya Werason okokamwa kaka biso nde badiaspora congolaise oyo tozali na poto. S'il s'agit de lier yo mobesu, toko lier yo mobesu. S'il s'agit de kata yo mike, toko kata yo mike. Po ite Bokechu bobandi kolekisa. Bo abatre Werason na makambo nini? Bomani ndenge bobandi kosala Liseki. Bo abatre Werason. Ok, ba minduki ya bosombi, boya. Pe to sengi na bafanatiki ya Werason. Bozala ebele. Boya kotala ndenge nini bango bazwi décision balobi ete ba abattre Werason pe mokolo wana na banzi ete tokotunana pe Bokechu premier okoluka esika mboka nini okokende kovanda wana ezali alerte oyo topesi yo o abattre Werason le roi de la forêt mais Bokechu premier okosanaka liboma mbala oyo okosani liboma na ndenge ya mabe bandeko na banzi ete message oyo touti kopesa bozwa yango Liseki te ngai mama kozali place nazali koloba ete nasili kozala na kanda na motema po ete esika tosili kozwa masolo oyo tozwi yango mpenza na kati na source oyebi ete babongisi meme na baminduki oyo balobi ete bakoabatre Werason mais yebaka yango ete Bokechu zwa responsable na yo ti responsabilité na yo ti na suka soko koki kozwa yango ti na suka te alors yebaka eloko nini oyo ekokomela yo bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali nde na nsima ya bangonga tokotalisa bino bamakambo nini oyo tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na banzi duti kolanda émission na biso oyo tosileki kolekisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na banzi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bofwani na banzi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosidi wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na banzi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini